Ada Ilunga. Relation nini Ada yo ozalaka na yango na Anima Kwakala. Tu te respectes pas, Annie. Tu ne te respectes pas. Excuse-moi pour n'avoir bengo pe ya Annie to tantina Annie to msupe maman Annie. Mais na bengo Annie parce que tu ne te respectes pas. Ozo salon ndiende toza moi jeune fille moko boye na habité so za ba yaya o baleka dele ba monaka vie ndie suki pona bango a mona ta osala nini fo ya abando ba n'importe quoi ba cheka non ba to bolando soute oza koloba ke Eliane soki atie makole na Kinshasa a ozonga na cercueil mama biloko loba est-ce que pesa ngo. Topesi bino mbote bino ba bomesana kolanda biso na Shelvi Télévision toliki ete bozali baike libosa betando na ike na bino pona kolanda biso ça fait un bout de temps tokutana rite na mwa mikolo mileki boyebika na rythme confinement oyo wapi fléau makasi ebeti biso ya coronavirus toyebi ete sengela biso tomibatela malamu pour ne pas que to ozoazoa yango na bisika totambola kamera totali tolobino quand même to confiné mais sengela biso to sala mosala na lolenge oyo longo bani ba analyse ezali tellement ebele oyo tozana yango nzoto pe déranger ki mwa moke mesikawa to zongi penza na makasi na ngolo ya tata Nzambe merci na boss na ngache la vita leader bisika zali na France Nzamba pambola yo abatela yo ozala épargner longona libota na yo na fléau ya coronavirus sans oublier François Fouamba na Suisse big salutation à toi elle chante la Suisse-Irlande maman na Christian Nzamba pambola yo ainsi que Georges Fouamba Guillaume Fouamba Zouré vient nga Kati big salutation à toi pourquoi pas à JP Panda Mobali Mbinga Mobali Swag na Suisse Nzamba pambola batela yo na vient nga à Gianni Lota na Lyon na ebiete et bien que vous a confiné mais Nzambe aza kozanga te ko batela pe ko pambola bino merci bon retour à mon ami perso Valentin Kalala Kazadi bel homme à Outibongo on a Bruxelles big salutation à toi to ebi que vous na corona te mutabanga neote parce que ozala ki mibombaki penza bien et pourquoi pas à grâce mafuta balobi moi c'est qui toko ya Bruxelles big salutation à toi na parfaite na pesibino ba mbote ya Vimbo et Vimba na bika bozawa na Borolanda biso ainsi que sa copine Judith na à Bruxelles toye na masoloni sengi na biso to tefla to sombiki na makanisi ba makambo za tellement ebele bande ko Borolanda biso de partout tozali bongo na masolo ya Ada Ilunga o wapi azana poison fandi na Raïs tilelo makambo ezako tepa tepa et c'est comme s'il y a une main noire oyo ezako ko pousser batu na makambo ba comme c'est yango ndenge komi lipate lelo elali ya olobelali ya kuna ezana mutumo peut-être ezana sima makambo na yango lolo toye pona tout ça no ba analyse par rapport na yango et na posana tuna motuna na Ada Ilunga zolanda biso Ada Ilunga relation nini Ada yo ozalaka na yango na Anima Kwakala la célèbre journaliste ya Canada o wapi azako CCT koloba na kombo na yo et puis na copine na yo Eliane je ne sais pas azo citer makamunini nazongela Anima Kwakala Ani oza mukolo mais tu ne te respectes pas par rapport à ba propos na la télévision côté élément un journaliste c'est d'abord déontologie oza na ngote éthique ozana ya ngote ya kozwa audace ya koloba na mobali ya mutu ko jusque là Ada aza responsable azape mobali ya mutu quand même ko koloba nyonso ko koloba na ebité audace no ko kozwa yango ozwa olakisa na télévision muskrape na bino komodo wana simbi o bakoka ko bamba yango so aza pembe na yo mais pourquoi ça na respect ya mutu te ande ona yango ozoke koloba okoke ko kangae na biteni na biso mibale okango diembela so na ndenga bolingo te mais okanga yango kata ata yo moko ça se fait pas comment expliquer odiembela mwana mobali ya mutu odiembela osao na ndenga bolingo te mais na kanda okata yango nani apesi au pouvoir wana
Nango le longa na ye, il faut ada et biso peut-être ana ba relation moko privé na yo, ce pesa ba genre ya basi peut-être nani, puisque moi je peux pas permettre na kombo na nga na répliquer. Ou soit ani o lukaro zo ba succès na kombo batu, o la tsabatu ka yo za danger, yo ndoza et au telemela Eliane, pourquoi que ndé ko loba na chaîne moko bo songolo parolo yo mozo tanga kombo, loko mesana ko chola. Pourquoi kende ko tanga kombo na ko akende ko sala émission kuna ifala leke pa na yo mama na ye na tata nini soki nani Eliane azamona na yo na tata nini yo kende obotaki Eliane. Tu te respectes pas Annie, tu ne te respectes pas. Excuse-moi pour n'avoir obengo pe ya Annie to tantina Annie to msupe maman Annie, mais na obengo Annie parce que tu ne te respectes pas. Quand tu es à la télévision, il faut zala na pièce justificative. Tu viens pour dire de n'importe quoi, injurier les gens. Non, il faut censurer quand taper na médias en ligne. Je crois bien, bah sanité aussi là. Je ne parviens pas à supporter tout ça, ce sont des bobards. Et pour ça na poto, tu te respectes pas. Au salon ndiende toza moi jeune fille moko boye na habité sur za ba yaya o baleka dele ba mona vie ndie suki pona bango a mona ta osala nini faut ya abandon ba n'importe quoi ba cheka non ba to bolando soute na minute to na 21e siècle puis mutu ana posa aleka na télévision pas lo ba makambo azana ngo o eza sur information sur toi tu n'as pas d'information, tu n'es pas informé. Ozo créer ba buzz dans ndenge na yo ma sœur. Je suis pas content d'accord avec toi. Attends oza koloba ba voice ya maman ya Ada et sali une année aux alaranango na téléphone na yo. C'est du mensonge. Ba voice ya maman Ada eza ba voice mort récente. Eza ba vocal mort récente. Ba voice oyo ani ozo gang ozo tchela muto zo ba ke maman ya ba Ada yo zaranango ça fait une année. Non, je regrette. Ba voice on est récente. Il y a un vocal mort récent au bisonyo soto yebi maman ya Ada neni abengaki nani Eliane azosenga eno alingi mingi soki ayebi kaza na hôpital na mwana monsieur babimi abenga ye abetinde les photos à mwana yo zolo beza ya kala mais tu es malade je pense. Tu dois être malade. Yango no ba Ada expliquer bi pisa so explication par rapport à la relation na Ani. To Ani aluka ko makangu to anaposa akoma na succès na simana yo je ne sais pas. Des deux, Mambozoloba, on a la confirmation. Je ne sais pas, ceux qui journalistes, on a habité, on a des médias en ligne, il faut balander la yango. Censure et quand on a médias en ligne, au moins on a peut-être respect aux ala, mais tout le temps on a regardé bande nae pour comment il y a les qui a fini mouninga lobby ou lingi. Non, ça se fait pas. Moi je suis journaliste bien formé. Et quand je viens à la télé, c'est que Nazana Makamba Oloba. Quand je n'ai pas à dire, je préfère me taire pour ne pas qu'on soit succès dans Simami Konga. Tu peux avoir succès dans Bouzoba. Tu peux si Mamlio Sotozoloba. Ça, exotique là. N'habitez sur le soboti pour mon appel sur le qui délai. N'habitez sur le sobota. Banana Baroya, Babona combien de moments peut-être à gagner vie, à gagner vie. Na ba buzz ou peut-être eza ko apporter eza ko lobane loroté par la suite miko eza ko ya pe lobe ko ko isayo. Eliane, moi je préfère que o garder silence. Na place que o banda lokola makambo za gens dans la police na niveau na bino kuna. Et moi na moi so Ani azana même mise likolo na oté. Tango bana relation na yo na Ada, yetom so ay baraté. Na ba investigation peut-être que Bouzoba ne alingi ala kisaka yende ayebi masolo na bino. Ani tu es qui pour interdire Eliane aya Kinshasa te? Azoya na bien na yo, azoya na mongo na yo ya séjour na Kinshasa et puis ozakwa okamusaranga. Olobi déjà que yebi ndenge nini Ada balia poison na ba fendi ba onyoso balia kango na mbisi tisiko za na ba preuve te po yo za munoko na munoko so za na ba preuve tangible nde so publier ngo po ba ba ke ozwa source information omoni Karim Mokonzi modèle azaye nango Karim Mokonzi Marie Misa Makufa
alaisa biso pena que non, il faut confirmer ce que Mayem Sama Kufa a foutu mon a contacté na morgue a kanga photo a publié. Oh et là qui est pour abimaki. On dirait au Luka Olanda Karine mais Karine isko ale kiopo Karine sala on ndenga bien. Ozolo bake bango balie poison batindela yi bango mutumo atinda yi bango machin puis balie ki ango na poisson na restaurant morobo yo yebi. Lokolo yebi ba que la police a sima mambo ba olandela tom suma ba corona onem to elimbisa yo ebi kisayo ne peut-être déjà ba chaki maboko likolo na yo ande ona yango oza koloba ke Eliane soki a tchema kone na Kinshasa a ozonga na cercueil mama biloko loba est-ce que pesa yango banga tanzambo asala yo fo tango loba likambu yeba pe ba retomber na ngweza nini ozo telemo lo baké Eliane soka tchema kolo ba comédien ba okanela donc yo sais que oza en contact na relation ba comédien ba okanela Eliane ba okanela ponani est-ce que Eliane ayebi sous sa poison ya ada en tout cas on a dit mutu non des zo salate oza ba problème na mutu peut-être obandi kobela mutu ou bien âge loko le poussa no mona to subandela wapi osukela wapi tetika na banana no ko attaquer bana opo ba changaka âge ya koyeba ne seleki oyeba ni te pardon tika koyeba na sima mutu bana batu tika biloba loba Eliane kolanda makambu ya mwana mwasi yote lelo soko ye Kinshasa. Je ne pense pas à la moutoire au téléma. Aux yeux peut-être pour la makamuna. Yo moko lobi Orlando la ben. Au sab investigation. Oye ba poison wana. Bazo ki yango api po aux alana yo épargner na makambo. Pour peut-être to lobité. Tant mususu likambo ko ko ya lelo bande ko bazate. Ba kufi allez. Ote pour na mwana mwasi yango yo lingo sala parce que oyebi na yote sous sa makambo donc oyeba place ni yango zo ya Kinshasa siko ye mwana mwasi oyo azobanga oko dévoiler makambo na ye parce que ça complice na batu balesa ki bande ko poison tonine. Je suis derrière toi ma sœur Eliane, je suis derrière toi. Moi je t'encourage à Kinshasa et toroyamba yo tokoluka ça no be mission oloba oyo parce que tu sikono lobité tant susu ndengo vandi kimia ba omono ndende to ebi likambo tu dois venir ici to ça no be mission yesi ko azo pekisa yo po yazana ni tata monsi na yo mama le kilo to te mama kulutu na yo poto mso azam kola mama na bino. En tout cas, je regrette beaucoup. Ban basi msubo das bazara na yango, ovai na ndaku na yo, ozui mwa caméra, notre téléphone na yo, ocho bandi biloba loba, osala mwa site na YouTube o nzambe na ngana. YouTube est comme si batu msuba journaliste, ozui bate, batangelo yo sala 5 ans à l'université. Je regrette beaucoup. Tout ça n'a pas ça d'investigation makambo yo, titika dima. Tchela biso na no extrait. Bon na ndenge ni mamtu na olo bangana obana zaka journaliste investigation nazana ba image o mwana mwasi azo seton et puis azo loba zo banga te on ndende ti ya célèbre journaliste likolo na eto na sena e mutu mso azate kaka ye akokoloba ke akobeta ada muskrape na bango puis ça pas tango pe abe robete yango usota ko kanye na biteni na biso mibale bisike bombama na bilamba okanga yango total et puis tozonga pour la continuité. Il y a une émission à Bissau. C'est parti. Voice ya maman on a ça fait au moins une année. Est-ce que na bimisi yango na kama nini na yoko mona ba site ndenge zo circuler? Ada pona ni boko konta ko ba vérité pe. Ata sonité. Ozara mwasi ya mutu. Anima kwa kala. Est-ce que oza mwasi ya mutu? Oza na famille. Oza na bana. Koloba biloko aboye. En tout cas, je suis déçu et désolé koza ngai koza na ndeko la yo. Et ça nga soni. Na obanga makase puis na okokate. Donc, tu dois cesser
Il y a biloko so za na poste information les cas na télévision il y a mapé journaliste na biso to sala on a bâti mon bateau ça ko ça analyse tu le fais seul. Je ne pense pas que Moutuno travaillera en être journaliste et je ne pense pas. Je suis très déçu. Et puis quand on a congolaise réfléchir bien le colo c'est honteux pour notre pays. Na limite ko kenda ko représenter Congo place aux Awana. Donc je ne pense pas. Pour moi si o ebike azana sans sabomoto jamais ko koloba a retenir ba propos yozo tenir. C'est honteux. Ça fait très mal. Respecter maman et Ada par exemple ninga na hote. Pour peut-être yozo luka oye bana Ada na ebite peut-être bozala na bino na ba antécédent obiso to yebite mais jusqu'à la preuve du contraire na muna limite que Ada ko collaborer na mutu lokola yo. Eliane, sois prudente. N'importe quel combien on peut na téléphone to yamba et puis obanda ko panzele makamuna yo. Non. Sois sage. Je crois bien aux entourage na yo zapena bateau mitezo sala. Mitezo sala na a passant na pesi mbote na ma sœur oyo aza penza pene na yo aza ko sunga yo. Zamba pambolo batela parce que ozola qui ça penza que si dès le début ozala ki pembe na Eliane peut-être peu ba buzo boyo ko le katé. Pona ko kitana se ko sukisa. Pourquoi Ani oza koloba soki Eliane aye Kinshasa ba robomae a po ba okane pa ba comédien o yoza na bango en complicité. Pourquoi vous tenez ba propos wana? Que soki aye Kinshasa akozonga poto na cercueil. Est-ce que nga makamyo so na zolo bana zo kosa? Ya moi si on leki na Lumumba soki Kasavubu soki Mobutu TV. Ayo leki kuna est-ce qu'on leki banga parce que yebi o ngano to solo la. Ngana to solo la nini ngai na yo. Makamyo so na zolo ba e utaki wapi? Ngana keki sasa te, na keki sangani te. Na zabe awa na Canada, na zui yango wapi? Si ko ngai de mutu nazo bima lokuta ngana bibi lokuta na likambo Eliane songa mutu ko yaya obezo kita kisasa ba robomo kuna okasite parce que za mwana ya mokonzi baotika yaya wallahi soko teka makondo na kisasa je te jure o modelo ba congolais bazo kanela yo ba comédien disons yaya soko kiti okozonga wana cercueil je te dis voilà un élément on est au succès mission na bisopo. Ça fait très mal. Comment on a moi si allo babilo rabo et puis bilo ra salité boyena te bazo ka sonité kokanga bilo kwa mwana mobali. Akodi mbele yango lia memango na ndenge ya bolingo mais akosala yango na kanda mama pardon badi pardon. Yesu asala zonga oso to kotsa censure na média en ligne et puis babuzobo to mona ngo soute bo bosana ke na média en ligne na ba YouTube oh n'importe quel kokota mwana mkia kokota siko atala ba propos yo mama mukolo boye mako ozobanga tozoka sonité to soki na maloba na parce que commentaire exacté pour télévision za radio te bo moni boyoki et nazala ki penza très fâché bo limbisanga so bandeko bo mona ngana na baton ote c'est énerve. C'est énorme. Je vous promets, tu reçois Adam Mikolozoya. Aïbisa bisonano. Relation ni nazarana. On a ni o akoti makamuna e on dirait yenda zaki marraine na bango ya marraine ya Adana na Eliane. Je comprends parce qu'il y a une source, il y a poison oyo. Moi je le comprends parce qu'il y a une minute oyo. Ani on dirait au yebi source, il y a provenance à poison ya Ada na Fendi na Raïs. Pour ozako loba yango soki bayambaka na téléphone de baliaki yango te donc yo yebaki tiba oke bati na bango poison mama to landelo tisuka to landela yo. Merci na chez la vie ta leader Kolo Masolo depuis France, merci à Glody Messa na ma caméra, merci na bande ko boza tellement belé o bo sepela na John Fomba ka check autrement dit mais ça na parce que si bo messa na biso na ba entretien ba émission to la rabino ba magazine o to la rabino. Et bon mandata biso boyamba biso sans pour autant to beta porte na banda kuna bino nzamba pambola bino batela bino to likete ce kolo sumasi azongite to zwa bino mikolo mizali koya
na Mama chaîne na makambo ya sika et puis na numéro ya sika. Shalom.